Faut que faut d'état maï pour bon ba imperfection. To sende ngala mka 4. To sende ni mon chéri, ma chérie. Moi mon bal ya complexé ya choko makasi bongo beta kapati. Choko za bloa ba fille. Eza bloa ba fille pour que ndake moi ça pemba ko tsakangungi te wa. Mobile les poche. Mobile les antino tia choko te pour mobile ya ta ya moro so aza millionnaire. Basi ana ba pembe na ba métis ana ba talon wana kitoko wana ba hollandais. Ya. Garçon, au réalisa nini. Yo sala ka mokili mobimba au réalisa déjà nini. Attends un projet moi côté Simba, moi j'ai écrit des projets. Pour même Bible le Bible vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Yo a fait un projet non ka c'est la nini. Hein ma chérie, libaya rouge. Pour même Bible et Bisso, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Yo millionnaire, yo milliardaire, ou attend un terrain 1 sur 1. Ou attend un terrain, il y a 1 sur 1. Vérifiable pour yo beta maswa lokuta. Vérifiable que tu ni kanda boy na mesa. Ozan. Hein? Fia libaya rouge. Ozana. Yo bongisaka ba via bato alo nganga. Yo bongisa via bato mais yo moko vino bongate. Osone ya bilamba. Ngate ka bilamba. Omonda kuna a. O bilamba o déjà qui ça c'est beli. Mais on a tiqué là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o na tchelgo. Eza valise. Batande kilo. On a nda quoi 12 na salon, na chambre, eza 4. Mais na bandele lamba. Donc, au moins, nous avons ambition, nous avons des motifs. Nous avons bandeli. Non, la bima mobile simple desisté. Non, la bima la moins que rien. Nous avons pas intellectuel solo bon ça tapoter. Nata mobile morta ya ça tapoter. Azate. Bon ba extra nyonso. Na lelo tapoter azate. Natana mutosa tapote. Omoni tapote. Yosa 2000 opesanga. Yosa 2000 opesanga. Yosa 2000 opesanga. Na lekim yo lekim wana. Na ningosi baba tuti yo bebiso kuna yo finga ngama be minene moi sto mo mayeno ya désordre. Non, vous avez combien de fois l'état de mon fait katelanga. Boyokate. Na boyokate que l'état fait kata, l'état katika lelo la fouti lelo boyokate. Yebo papa nena. Papa nena yebe papa na yeba ntenga na moi makangu me reconnu na papa. Wa yeba ni an adresse preuve les conteneurs na ngekité wa papa biso. Conteneur n'a quitté papa biso. Dans un mois makangu mais il y a des makangu. Ngana na photo papa na ngana hôpital tant baboti nga. Na la photo papa na ngana na anniversaire na ngana so il y a une année, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 18 ans, c'est différent. Il y a des mois makangu moi il y a des balles makangu reconnus. Ouais, je veux très bien d'or. Il y a des balles makangu vraiment ngana za bâtard. Mais pas tant reconnu. Siko, il y a une photo, il y a papa bon, maman bon. Azam. Pour un moment, il y a un touché ma poème sous c'était d'abord vendre la kimia. Bon vendre la kimia. Ngana kozonga kakinite. Nani loko na vandi na kin plus de 30 ans. Nani sika ona bungi na kin chasa te pona zonga. Na ko futa mbonga sœur na ngaza sœur na ngana futa mbongo neti na un frère libende mais na zonga kin te na vanda na Dubaï. Vi na nga e pambwa mi na Dubaï. Ah eza ko terre promise na nga. Na zonga kin te. Stéphane Odor, je suis là. OK? Na naza ok na désert, vieux sourire na des verres, na désert.
abimaka tangaka atanga na ekolo mwana mutu moko te aokofuta. Pour votre information, oyo tuna baekole na Dubai. Donc on est loko lobate et va pourtant ça moi en école on attend ça moi en 3 ans ti yoko on préfère mina masanga na la posa nationalité tenga na yo luka mbongo na la posa nationalité te na la posa nationalité te na bien pourquoi c'est ça bien du moins peut va congolais baza botu na bango mambo classe at botu na taso ki 20 congolais batangisa bana Outunat. Yo préfère mais la champagne. On préfère la Gucci. Tonde monté. On préfère akaba mokile monnaie que okaba pourtant on soit na bato rappeler bango. On préférait à Mélissa bato masanga pourtant on soit na bato masanga le baké na Mélissa qui bango asa ba discussion mo ya banalité, futilité. Asa ba discussion mo ya banalité, futilité. Asa impoli, asa très impoli. Yo esama ke na ndimina katasuki, o katasuki zonga mwindut. Tika no chokot. Tika no cha fo d'état mayo chaka vobima. Moi mo balo chaka fo d'état pat avobima, yo zone lo roloba. Nous avons un projet sans réalisation. Même Bible et lobby vont mettre la fin d'une chose qu'ils ont commencé. Un projet non yoso. Yakanango awa. Au sein de un projet combien suite à un projet nous arani ni fin un projet nous arani. Ne bande ba chakate. Te lo royo kapa sezate. Mutna yebi tata finga pas sezate. Donc, era yo zane lo rolo bate. Yo ozana vite. Yo kumisa nzambe mwasa longole yo Kinshasa amemi yo poto. Pour avant mwasa membo poto son na 2016. Okende sika te pa Bukavu ye Kinshasa. Ngasi koyo ba Bukavu na biyo na ba Goma ana. Na bando okende ono to cheka na Kinshasa na bando okende depuis 2012 to sendeni. Na ebinde ba chala modérateur te, na ebite. Témoin il est très beau, très intelligent, très élégant. Il s'habille très bien. Il est très bien éduqué. Ok? Donc, Anna Maopé s'habille très beau, très intelligent. Ton habit très intelligent, il y a sakanaté. Ton habit très intelligent, pour papa n'a pas génie. Na bandeli papa n'a pas génie. Na bimana garçon tapotage te ata drague te moi papa na bandeli papa na génie moi na très intelligent azan la concours ya épellation awa na mboko azan la demi-finale ya bamboka nyonso ya UAEA eza 6 pays azan la demi-finale na première primaire donc bozate boyate alors ba 4 langues boté mandeni aba français anglais chinois arabe tout ça on dit to quel on dit to quel on dit to bimsa to tika no ba je boziba bino ka to teba mo na réseaux sociaux pour to ando tuna ba mambo classe bando tanga aboniko boko saka na bino yo pe la landaka te. Moi là c'est un génie. Baka moi kutunga mo mama na yebi te mais moi na yebi kolekanga. Te non lobisa bakali aza prom na ngati. Baka mo e ozane lokote, yo zane lokote. Moi na awa na mboko ba arabu. Awa. Na 6 pays nyoso wa UAEA azana concours ya épellation na première primaire azana demi-finale. Nyoso wana yekoyo ananda mama zo mama prononciation mabe mais moi no king. C'est comme la demi-finale, puis encore ma finale. Il y a la kapongi. Il y a encore un garçon tapotage. Garçon, on ça 5 heures de temps dans la live, alors on va battre. Voilà, ma baba, si c'est pas mon mythe. N'a pas un garçon bon.
naza na été na vie nanga banda ko mwana na calculer mutoni no bimanaye donc naza na été et tant garçon raté oh moi j'ai des projets yo bongisa wanganga yo bongisa ba vie abatu mais yo moko vine bongate projet non réalisé projet na yo déjà ça la nini so bige moi j'ai mon travail oui ngai na sala ngapela na kenda musate apa ba sala naza musala nga privé et mona ni bilembo mona nit pour ne pas dire ouais elle est passée pour ne pas nous dans la boutique depuis 2014 na tiango te na teka ke na koma ki na baisse na ki Dubai awa na za ki ne lokote na zongeli commerce na $100 le lobo respecter nga ko na za 3 entreprises 3 pour respecter nga pour respecter nga awa kana awa na bandi réseaux sociaux en 2021 na bandi réseaux sociaux en 2021 na salis no 50 na réseaux sociaux boyebi nde kombo na nga 20 bo confondaka koyeba kombo na nga na kobanda réseaux sociaux c'est deux choses na bandi des réseaux sociaux na 2021 boyebi nde kombo na nga 20 bo kantira kwa nga bi to sali ba 10 nga bi to sali ba 10 na te nga na bandi réseaux sociaux na 2021 qui ont 2010 na kimi na yimi na kimi na koki mango le na possibilité zongi ça vous respecter ngati vous respecter ngati vous respecter nga wa bolo bakane zaka soni boko ko sala o nga salite ko se relever ndenga se relever et ça facile te non so ça de combien de fois ça bino ke so ka l'été kati lelo na pesi mbongo lelo wona su prom na ngate bo ka te dana loba ngam kenda justice bono kenda justice pour nebi ke na ko zongi sa te bo mona ana réseaux sociaux on les a soni ou te lobisa bino bo soni bo za sone loko lo balanga te soni muto ko zongi sa te ndeni o ko ça l'appel na l'état pour muto ko ça appel c'est ko se sentir capable non ya mo ça l'appel donc bon yo e ko ça loko lo balanga te wa ta libaya wa na projet moko te simba wa na projet nini tu travailles où ya oh bocheka mbonga cop mo e yo zimbongo ezambonga salaire te ezambongo mote ko zo produire yo moko oza coopérant oza pe coopérant te ke mutu mo pa bima chaque jour akendo coopérer ba téléphone na été wana ba coopérant ya niveau yo za ceux qui coopérer ozu moi muki wana obenga ngo ke je travaille mon intelligence me fait manger non. Ton intelligence est refaire manger ceux qui osent un projet mort beaucoup dans la société mort la société on a bandini projet on va foutre à cause chaque fin du mois ou ton intelligence te fait manger il y a occasionnellement qu'il y a tout ça à live voilà ton intelligence te fait manger on a pas bêtise dans les réseaux sociaux ou on a 3 boutiques au sein des lignes. Si il était dans un conteneur à mon bimba 40 pieds à moko, pe mususu ya nanzela, toke non deni. Toke non deni. Toke non ndenge nini. Biso soto sa bêtise. Biso nyo soto sa bêtise. Mais biso soto sa nde monté. Ngande la zabo nde monté. Oh, Koloba, c'est bien. Passez dans l'action. Koloba kaka. Simple Koloba. C'est bien. Wala ndo linga okoza te. Yo era nata na ex à niveau noté. Yo za mukala. Oza simple mukala. Yo réseaux sociaux mutepe si yo vie. Nga no réseaux sociaux te mutepe sa la vie. Nga réseaux sociaux et ko relever nga. OK? Pour nga banzo lukambongo bo mwana na boudin et papa biso mo kondi na justice mama biso sala kamenga ateka boudin banga nga era ateka boudin ateka soutien asombika na wenza mola na kote kila baninga na classe respecter nga na ya a Dubai na sama vidéo on a na Facebook na zonge na commerce na $100 asomba ba polo libosa 3000 ba boaka na sewana na boudou 10 dirhams. Après 2 ans, 3, to respecter nga. Yo siko na ba projet nyonso. Yo siko na ba projet nyonso ozango.
Il y a un peu de sa réalisation. Pétrole dans le site et silité. On a vu ça comme la concrétisation et silité. Tout ça dans les réseaux sociaux. Si on a $500, $500, yo comme la quiti. On a nommé la té. Nebi na 500 na. Na za ba caisse, na so ba caisse na za manda. Na 500 so ba kabeli ngano 500. Yo comme la quiti. On a boîte qui sent la caisse. 300 a tourné $100 na tchango na ezala. Donc 32 monté. Et ça va kabeli so 10 fois $500. Yo aussi si on a quiti yango comme 5000. So so là. Maman. Non les sabino. Nako omoni saliona eza ko banga comme même moi si ma vie n'est pas avec Bakali, qu'est-ce que moi j'ai rien à foutre. Bakali me paye là. Non même ce que dans Ibo Bakali tala yubingate so ina sambu kambu ngana vrai moyibi na kapela lo kwa moyibi bonde yeso lo bakaya lo kwa moyibi mokole eba ni tengunge eba ni te ndengati. On est palpite au salio lelo, salibino lelo. Ce n'est que c'est rien du, voilà, c'est rien du tout, c'est juste la noce. On est palpite au salibino lelo. Et ça kaka anos. Et l'autre coup tout est pas là concentré dans les 15 mars. Des jeans à $7. Ba colon à $6. Colon, les colons à colon na $5. Il y a Kalita Kitoko, il y a Chine. Oh, collant Dubaï est à Kitoko, des collants qui toko na Chine. Collant na Chine. Oh. Tu as un problème. Yo aussi c'est une électricité, aussi élec. Na eating alema, na ipen. Ou ta bumbu bo matibo elikolo, ta semba, obini boy. Na eating alema. Yo zanani, yo zanani. Yo zanan pour tanga no université te aussi ça kana élec pour so université fa ko kende ista yo tanga université pour yo aussi c'est na électricité aussi c'est na élec na itinga liema joa no vandi ngaba minerval na ngaso na yebisa bino eza itinga le non non eza non combien on a personne au prix aux autres faut minerval à l'époque. Ngaba minerval nangeza ba prix ba banda kwa batu yo itinga lema eza kutata la montagne te la montagne wa Jean 23 te itinga lema le roi 5 le roi ba semikate be kol nanda ma bete me ya mon frère ngoli gawe on les kawapi net, on qui est wapi. Ils ont les locaux lobaté. Vous voyez que ils ont la $2,000 au pays santé. Ou à $2,000 au pays santé. Ils ont la moté. Ils ont la moté. Ils ont la yoto yeban. Tout le monde a été méto yeban. Ils ont la $2,000 au pays santé. Ils ont quoi? Et puis sumba quoi iti? On a pas l'électricité la montagne. Bah ma campagne pour ça là bah ni ma beaucoup batanga la montagne itinga lema elek aussi c'est elek gloire ma beaucoup taka okosa a osala so scientifique yo kosa ba la ressource so scientifique alors que si ça ni électricité est-ce que l'électricité ba kamba yo kasoni yo za mutu na poto kuna kutumisa ma beaucoup ils ont l'avantage yo za mutu na poto kuna ko bongisa ba to ba courant de okosa moi so qui na vision. Si vous avez une vision, vous avez un projet qui est dans la musique, vous avez un boko na mboka libanda. Nde eloko ya bien koleka, koza na musano na maboko. Oka koza soko na ba million ngo oyo bongisa. But fa koza ta mini société na out. Ata ba société en noir. Yo salate, yo faut telisa lèvres rose. Yaya, telisa. Ngai na jeunesse. Nous avons préparé vieillesse. Tant qu'on comme lemba, nous n'avons
Naka ba robe na $10. Plus tard, na comment ta manette ya cher. Euro. Mobangi a fouté la raté. Mobangi a fouté la raté. Mobangi a fouté la raté. La nature était abissante. A tous beaucoup la bana. Bongi sa pe ayo polobi oko ma charge pa bana. Te ma vie qui yanat. A se sacrifier pour na bani. Ta bana mo ba zi ba balu ke li bango. Donc était abissante. Nyo se ko ma moti atan to ko sang ba réseaux sociaux a. Et ça va battre ba leçon ko servir yo leçon to zamboa. Aux ambois, ils ont servi ma leçon. Yo gadi ma vie qui so na ba mbongo ni. Et que banda qu'on a yem tatonga qui on zena ba mbongo ni mais ba ni bozo ba courage on ba ni bo. Si bozo ba courage avec que botin de les $100 à la fin du mois mais ngana za mama bon tenga moi nanga il va réussir plus que moi fois 10. Mon coût nga pe na za ta na 5 parcelles nanga na za ba mbongo nanga na vivre bien. Et ya ba mela masanga liboso na yo. Alata liboso na o tomba yemba bango tomona nde basuka yo yebisa na mokilo tomoni da nyos na mokilo ya mutambo wakala zate yo se loko to ça simple mukalo nga bato ozomba ngambolina c'est et puis quoi son abangi ça change à quoi depuis bondo lo bakena banga ki et ça zakabilo nini na bangi ye na nkona ndambo akana na bangi mbolina na bangi mbolina na bangi mbolina na bangi mbolina famille et puis quoi na bangi mbolina mais na bangi raté yemo ka ebisi bino kuna na live avec sika botina ikebeleke bazana banini na bango ba amitié na bango makambo na bango basala mais c'est normal pour comprendre ba mo raison on na bangi la ke ngwana yesiko era na ko bangele nini pour la raison on na ko bangele te to kena ndeni toke na ndeni eso c'est donc na comprendre na tende bo bandelaka et loko eza clair et net ne kebele ke kune sika erazolo bakunda kengi moi si tu me sors de yo moninga za mobala ngala ko linga mbala pe non bana bote mo linga ta mobala alinga loxte banda na botama mobalo dano alinga une fois non alinga te boya piercing no zo wapi ngalinga ba fomotiki non alinga ta mobala linga to moni ko linga non alinga ete yo ta yo muntu ya beta to loza playboy non alinga playboy tenga na vie na za la vision autrement non alinga playboy ti non ki la playboy we pour la staff biso basa mabe to linga ba playboy te biso basa mabe to linga mi balo basale la biso to linga ba playboy te pour ton information data mo nga na lo mabe faut comprendre que playboy on likati aleki bango na ko cha choko pour nga no linga mo bala choko te aleki bango na ko percer pour no na linga mo bala percer te ni bala ndo so baleki na mayele baleki na niveau baleki na mbongo baleki na stabilité baleki na omoni na nyonso ya vie baleki na nyonso ya vie baleki ce que zaka na ko percer oui ce que zaka na ko chachoko oui ce que zaka na tapoter oui mais le reste na donc dans la botama linga non na lingi sate percer non ata ya litoi ya ba blague ata ya ko bamba non na linga bangote nanu te donc muto ya kalobi ke ngai na sala kateme na sala nga playboy au niveau ya muto obi muto atangi réellement mais même dans le discours na yebo sentir parce que au moins discours yo kiti ça baninga te un homme qui a bien étudié ko yo ba ke nga na sala nga nani te nga na sala nga playboy c'est qui dans la société il est qui playboy yo bola ndeba to la CV na yo on a un commerçant. Si on a passeport, on a un commerçante. La passeport, on a un commerçante. On a une autorisation d'ouverture. Nous avons depuis 2000 combien d'années. Il y a un playboy. Tout que non de playboy.
aza playboy qui dola na bandaka bato akenda kolia fufu yonga bambale so makila yo ba olia ya mbuma ya règle olia penza na yebi yango potongo nga babima na salon na monaka ya mbuma na ba webi ma biso so neti règle moi libumu ya rouge yana ba makasi rouge ya le sang na makasi wana ba rouge yana ça quoi mauve ya makasi ko ba mbuma baba si boye bien ya kanza ka ali yango pa ba filmer nga ego azu yango pa bo ya kanza le foko ni ronyo yo kanza ko lia ronyo musunyo yo melaka kiu o kanza ronyo yo kanza ka ronyo tuna ba fi ba ebiso e mabso rare et ma sera on a une année comme ma sera une fois so mi ko ana moi oh yo lia Q modèle yo mêlé là na tan na bi garçon o abi o kana tena na boa kila ki moi pili koto ango akanisi ronyo yo ba leso kana premier jour po espèce à 15 jours za boy ta garçon ali a ronyo ali boum yo so ne loko lo ba yo dunda ronyo dum ba filmer lenga ya obata manabi molei ronyo ba règle yo so ne loko lo ba ya yo tambo no na le sang yo so ne loko lo ba siko ronyo PDG de héros yo sanza après 3 ans so 4 ans au sanza yo ne loko lo ba te ronyo ne bima pamba te mais jou ane bima tanga bisan o e bimi na bi ronyo toko sana monini poto saka mambo ensemble la nkona nda mwa kanai po dabo yebi siku toko sana mondeni en plus idée pa ya ronyo ya tira kyoka liboso ya makila pamba na be garçon de no moya ba tatouage bo fa dunda mwa ronyo oneni a ronyo abi ronyo o ronyo na monya la banje dik ngabi toka ronyo o ezaka misa to ngabi te ça le que quand to ça le ko tiembi ebima aki na se kemba mwana mama kiu na bi ke mama kemba akemba bo moi 3 boule ba tsem toujours ndu abi ale bwaka ngo mungwa likona ngo ngabi mungwa bubo biteke kama natindaka mungwa ele biso no wa sangisi on a biloko tango zo lia ko tu parlais trop mon frère ozo lu ba trop ta garçon a kembisa ko ex copine pas binise ronyo kemba o ebika mi na bana wana banani wana na tuni yango bana ba mba shiwa boza na tante bole kiata na bana bosakani tout ça et tout hein surtout ba parents bana poto baza ba caprice lo ba nyao papa viens on va jouer okomi jouer pour na bana ozongi soki ba soigner papa viens voir tu vois il faut yoka franchement papa na oti libanda carnaval moi na ville moko na ocho sakana na ba na ocho mon individu moi ocho mata kasi choupette na adala tout bima oti journée de la choupette na maman na aventurer na mona te na vie omoni iya zonga mobile ka so ba soigner senda e ba kaza na bambuma soki rande leki na vie nda tuti bordi tozalaka mibali bamisalaka mais soki aza na rando te azongi mwasi supete acho lupanga bamongo mama wa bizo na bino kuna losako injila na libinja na bukunju donc voilà mais nalandaki oma moke sololi olobi bien merci mais eza lokola obwaki bamboma na désert ezoba na lupaka bamongo osololi na désert
soki bayoki yo kutu papa osololi na désert. Ah oui, hein. Il n'y a rien de nouveau, mon frère, sur terre. Moi, je pense que Bilo Soussou, il y a Bilo moi en 12. Il y a docteur. Tant qu'on a la guerre, mon tazo, il y a un sambo. Il y a un logo à perdre. Bilo de bois, un logo à perdre. Ça veut dire automatiquement, on t'annonce que même la guerre, moi, il y a Bouzoba. Tu vois? Mais je pense que chacun de nous a un rendez-vous avec sa destinée. Alors, un montre va zigzagter pour rater le rendez-vous de notre destinée. Je pense que Oya Poto a un objectif. La Pénara Poto a un objectif. C'est pas parce que tu as un dans la vie. Aux formes d'Odan. Au cours d'une, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais après, on est l'autoroute pour ne pas perdre les objectifs de ta destinée. Tu as beaucoup à faire. Tu as beaucoup de défis à relever. Donc, je pense que moi, Maël et Kaka, il y a une question. Priorité pénale, tu vas blédang de Toyaga Poto. Ils ont nini pour la biso. Maman des miracles qui dit c'est Bembekala manette. Na écoute na do c'est ta manette on dit on soudé ba porte comme qui dit c'est ba qui tane. Ya matamba no na luketu lo la fa di coca. Nyama. Azupe manette a tombo le yoga qui dit c'est ba qui te o ngena sa na ba no finga. Dépressive. Poli. N'importe quoi. Yo mona va live na bina sur la masuba na kittai. Toi tu vas commander qui? N'importe quoi. Bakali tela na photo ya moi no Diengila. Nani? Diengila dans va commenter yo irasila mazia ce qu'on attend un lungi no so na attend va ketch na bilamba na otindelo et pas diesola. Minable. Franchement, il y a trop de minables. Beaucoup d'abordage, c'est ça, tu moi, Mégano, Frissel, au moment où tu vas camarade. Je sais pas, il y a des gens qui peuvent nourrir ta famille. Avant, on a commenté, soit comme bonheur. Ma Mégano, Frissel. Je vais là. Avant, on a commenté, voilà. A commenté les sous-tous Akimi. Djenani Ngila. Soyez dit Ngila. Non, mon nom est pour lui, ça va monter. Moi, je n'en peinture. Akimi. Mukimi, si. Ma modérateur peut attaquer vous avez apprécié. Bakali ozola lisa live kasi tinda tata no matana live bana ko finga ba famille nyonso ya kovanda batande muto na poto to dimanche boniko Diengila wala ta ilamba ya jaune na profil na ye. Like ça no tamtu no ye bai. Amta gisha sande na moni photo profil. Yeyo. Na moni orthographe te mwana batu tamsa za hôpital ba ozungisi makilo yo chena ni nyate pa makufeli biso bona. Guillaume Melonga mukonja Swede na peso mbote masa na ngai mon frère merci pour tout nzambezo abakisa. Azungi sebele. Guillaume Melonga my brother. My brother. Ozaolu Gelani Bakali. Na eso na autre chose na reki banda na bana. Je suis fatigué mon frère.
Non, on a tout une question, on a mis priorité à Blédard sur les poto et Zalaganine. Priorité à Blédard na poto et loko ya liboso ezali mukanda. Yami balé ezali formation. Yami sato ezali musala. Nyonso mi sato wana soko sangisi yango babenga kango intégration. Ça veut dire que tu t'es intégré. Au côté de la logique, il y a poto. Voilà. Priorité à Moana. Pourquoi Mukanda? Mukanda, ça te donne la liberté. La liberté de circuler. Mukanda, ça te met dans tes droits. Mukanda, ça attiré l'eau, égalité. Vemboué de mon cœur, my sister. Thank you very much. Alors, ma priorité à Mukanda, c'est que la liberté, ma kamebele, que ba accès na makambo susu. Après Mukanda, pourquoi formation? Formation est mettre en valeur la capacité na yo et qui sont na norme ya mikili. Ato tanga na Congo, mais des fois on tellement tout à tiers monde ba sous-estimer ba niveau na biso. C'est pour ça il faut te former pour cibler domaine moko boye oyo ozala expert na kati. Expert te mais ozala na ba notion na kati parce que on ndela za muta détail. Après Moussala, Moussala serait en troisième position. Et ça que bazo dans Moussala na yo na valeur. Présence dans Moussala ezo pesé parce que tu t'es formé dans le domaine moko boye, tu as répondu à un profil. Parce que biso ba bleda to sala ba biloko na te pourquoi za toujours mukanda, on va dire ko sala kili. Tant ba reçu beta CV, tu fais quoi dans la vie? J'ai fait tout hein. Tu peux pas tout faire en fait. Tu peux pas tout faire. Il faut dans la spécialisé les locaux quoi. Tu vois, tu peux pas tout faire. Donc ça va te permettre, lorsque tu auras un travail, ça te permet même de quitter un travail et de trouver un travail facilement. Par exemple na gestion de finances, tout ça. Guillaume on a ça là. Donc tu as même la facilité qui est ça là. Donc c'est pour ça il faut miser sur chance balongolio. Donc c'est pour ça il faut tout le temps se former. Chaque jour, Bakali, chaque jour qui passe en Europe, chaque semaine qui passe en Europe compte. Chrono. Merci beaucoup pour les cadeaux. Chaque jour qui passe, ça compte. Na chrono, na poto. Tu vois. C'est ça les objectifs. Après, Ami Balen Zamba Sunga, Ozomoto Malamo, et réussite, il y a poto. En vrai de vrai, pour moto à s'épanouir, à développer, au créer, l'eau, on a qui chasse, au salamamanga bébélé, selon Congolais, nous avons 3 solutions. Solution à Liboso. Solution à Liboso. Moi, nous pas dans fan, moi, Yabanzala, Kakayaba qui chasse, même quand on parle d'autres choses, fan Yabanzala qui chasse, on dirait manque à bino. Il y a besoin de voter à un candidat comme ça, va refouler beaucoup de temps. Alors, solution à Liboso, épanouissement à poto. Épanouissement à poto, monsieur, est basé sur la vie des couples. La vie des couples, mobile salaka, moi ça salaka. Vous appelez Ndakumoko. Ça vous permet que vous épargnez à Kambongo et belé. Et qu'est-ce qu'on a département organisation de couple. Ça veut dire la femme travaille, toi tu travailles. Vous sangez si à fouti, bah facture, vous fouti, bah facture d'ensemble. Vous voyez, bah combien vous tirez, vous monde qui est belé. Et ça demande la transparence au niveau de la gestion à la maison. Et wana yeba ke ba couple nyonso ba fonctionnera bongo ba kalina poto ba vivaka kitoko mona mwasi to mobali bana mutu ka kitoko bazana facilité ko kinde kozwa crédit bazwinda kwa kitoko donc mona ba kendaka ba magasin ba vacances na bana ba shopping. Pourquoi il y a eu l'organisation au niveau du couple et la transparence. On a la possibilité à Liboso ya pour réussir na poto vraiment après intégration. Possibilité à les femmes seules. Sacrifice na li kelemba.
A continuer l'ikelemba na kangi nzoto papa asala ka tout ça là et tout. On comprend. Le beau alors maman Voilà. Bandeko. Nga pa na sala ba jana ku te. Bo sala ba jana na nga te nombo yo kuma awa na live na nga kombo ya Kari na bloquer bino. Na sala ba jana te. Non, oui que na kanga ipe visibilité, on a la comprendre te. Ndeni ni nga côté live na kuchona bato bazo bakisama te. Ndire ba longo linga succès ça va ou quoi? Na kanga ipe visibilité. Bon, o ya mi ba na olo rezaki par rapport ya likelemba. Likelemba, femme seule, mobali, bokoti na nini na likelemba, au concentré likelemba ko bimsolope larmo bien. Maintenant, risque à likelemba zani. Chez moi to sala likelemba, tu peux le faire seul avec ta banque. OK, pas gestionnaire na yo, ba futanga autant ceux qui moyens zali bo épargner la ngai 800 200 euros chaque mois et qu'il n'a compte bloqué dans fond la date boy. Automatiquement on misaleli no likelemba na yo moko. Ils ont likelemba o ba congolais ko ba lingati. Kongola lingali kelemba mo ba melodi abenga ye na groupe il faut ba yeba ke mutu mo fala ali abakali aza na retard. En fait ils ont na mo ba humiliation mo boye.